donc c'est la journée universelle qui les jeudi. Il y a des gens qui lobby, mais là la fête à le 29 hein. Donc c'est ça quoi. Boni, waouh, Soukana Thompson. Boni hein. Voilà. Kamundele. 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 Nous SNR ou Bangate. Waouh. Voilà balcon là. Ça la barbecue à anniversaire. Le lobby qui le 28, le 29 mai. C'est l'anniversaire de mon fils. C'est tout ce qui est sur le balcon. C'est tout tumba. Je vais faire le tumba en moi. C'est ça. Tumba, tout bien. Tout tumba kaka. Pour l'anniversaire, il y a maman bijou aujourd'hui. Voilà. Thompson, mon monnaie. Mon monnaie est au bima. Bonsoir, bonsoir à la famille. Maman bijou naye kaka ko présenter bino. Salon na biso ya sika na appartement oyo tobenga ka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas, tu salé les bino surprise, tu changer les bino bakiti normal, divan tu changer pesa à manger et pas la mission de musala donc musala les autres qui n'ont malamu maman Nadine umela botala salon na biso ndenge tu changer bakiti tu changer les bino pe salle à manger ndako bozomo les ali chambre salon cuisine et comme capé 2 chambres salon cuisine. Bengangai au sala réservation à appartement numéro 1 au Kozala jamais d'ici. Merci. Bonjour la famille. Maman bijou naye ko présenter bino appartement la biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement la biso numéro 1 oyo ezali na chambre salon cuisine. Toza na chambre salon cuisine. Donc appartement la biso eza propre makasi. Donc o bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yango yo appartement la biso eza nango na prix moko ya makasi te mama bijou alobi benga ye osala réservation appartement oyo bozomona ndenge ezali propre tokota na katikati ya salon na oyo eza chambre nango yango yo omoni ba regard wala tosali okoki koyala biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc, lit nango ezango lit à 2 personnes. Ils ont vraiment mounene makasité mais ils ont vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Ils ont la climatiseur, chambre la biso yango yo. Tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yango na place à koboser yango yo. Donc appartement, chambre, salon. Cuisine, toujours que les skokuluka. Cuisine nango, vraiment, eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala, pona babone ya mama bijou bato mupesanga confiance. Boya na appartement oyo, appartement numéro 1, mama bijou alobi bokozala jamais de si totala sko cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur. Totia yango wana pona bino.
toza na frigo, toza na cafetière, et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza monene makasi, botali eza na espace. Cuisine na biso ya ngoyo, okoki pe kotia bakiti awa, ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso ya ngoyo eza wana po na bino.